16e mairie, 14e mairie, Rond-Point-Ngaba, partout. Quand vous partez n'importe quel endroit, au Koutanina et au Boye, Bazuyo, au certifié, moyen qu'on certifié exacté. Non, déjà au continent Maï, moyen Obima exacté. Il faut opérer ça, Mbongo, Oyo, Bango, Pe, Bako Sengayo. C'est ça mettre les journalistes et l'oko Bisotozo Sengayo, Nazana Bato Ebele. Balobara Kenon, la vie c'est une personne. Mais biso ba jeune boye soki kenon lelo to komi bato moko ya mabe ya bongo omona kenon boke kokufa misala ezate yango ozomona toza ba desisi ba gradué ba licencié baza mais misala ya kosala ezate yango ozomona muto asombi moto azui na contrat mais tokota na nzela tokomi na biso mal à l'aise. Comment population bazo tambola vraiment makolo lelo transport eza bongo na donc tolo ba difficulté de transport eza makasi lelo zangi bambongo te na ba poche na bango mais ba tambola makolo parce que ba transport est salité donc salité na décision au gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa ba zwaki makama o etali bongo ba kumbi mituka faut kozala bongo na permis de conduire faut ko somba assurance faut kozala na vinette et puis il faut qu'on les capte bongo na contrôle technique c'est bota la kuna ndenge cause déjà accident bato ba koyi accident yango wana ngambo wana accident salami kwa nini ba chauffeur pe ko tambola pe na baloyenge yango bazo ba pe il faut qu'on les capte bongo na contrôle technique ba kumbi mituka pe faut te ba pe ndenge na okumba mutuka c'est très important surtout ba 3 pneus ba moteur ba 3 pneus oyo en tout cas bazo kende ba mango moko ya kosala na kutu te circulation eza pasi ka nous omona ba chauffeur ebele ba boyi na ko bima par rapport ya ba exigence au bachile biso na nzela et pas l'état mbala moko ba kise biso biloko ebele to ko bambala moko pour tous na janvier awa mbongo pesa pasi ba sengi biso to changer ba plaque net biso les aboyi na moto asika mais ba biso il faut ya sur plaque mususu bango zo pesa biso ikolo nango pe lisusu ba chili biso ba permis de conduire permis wana ba on a pris moko ezana trop exagéré puis moko ezo ko ke mutu nyonso akokosomba te biso senga pas l'état ba normal cheza nango malamu ya mabete mais kasi asunga biso ba prix oya che akoko balancer ba prix wana et aider biso pe to ko kosomba ba permis wana pour ça. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika lundi le 26 janvier 2026 déjà air de Kinshasa. Et voilà, chers les spectateurs, Léonaza Awa, ici à Tchangou, précisément à boulevard Lumumba, Sigo Wap, tu es vraiment pour mettre à peine ma solo, topé pour la kiss. Na bae banso oyo, bazo na oyo, donc mingi nini, bibi no moko Awa, à boulevard Lumumba, Sigo na Tchangou, à Mouté, je zala nango comme de comment on a habité lundi le 26 2026 en tout cas communiqué au pesamaki déjà ou bana mokolo ya poso na yemoko na gouvernement
provincial ville ya Kinshasa na ndenge bazano ya koyebisa bakumbi mutuka kosomba bongo ba document lokola bazala na permis de conduire bazala na vignette et puis bamituka baba oleka pe bongo na contrôle technique et puis bazala pe na assurance document il faut basomba ngo mbala moko pour que batamona bango na ndenge longo bani batamona pena kitoko ndenge sala kaka mais ya kokamwa ba chauffeur balobi en tout cas eloko oyo ezalaka te 4 documents mbala moko fallait balandela nanu moko si bongo na gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa et alors ya bomoni bongo lelo ba chauffeur baloba ke non bakosala na bango te bakosala te bakobima te en tout cas il faut solution ceux qui solution somité en tout cas bakosala te et alors tant que ba chauffeur il bakosala te lelo na Kinshasa nango kolia koma na taux du jour soko bimité kolia te alors bino bozomona na boulevard Lumumba en tout cas bamituka vraiment exaté ba bozomona tambola oyo ba osuka ba pembeni ba zonga ba demi terrain et ba transport en commun ba personnel disons ba kena bango mais ba memara ba kumbi ba lokola ba 207 et lokola ba splitter et lokola ba combi en tout cas lelo ba vandi na ba palais ville kuna ba mituka zokota te mais tu ebi ke ba chauffeur ya changu ne ba toni sa ville bana changu ba na toni sa ville et lelo bomba chauffeur ba crevé ils a bongo partout na 24 communes ya ville province ya Kinshasa ba chauffeur bozo bongo mokano ya rovanda na ba palais lelo alors et pesi siko population passi en tout cas tout le monde a bongo ba commentaire na bino na est-ce que décision au gouvernement provincial ya ville province ya Kinshasa bazui surtout mingo etali bongo makambo ya ba document ba montant nango na koyebisa bino na suka ya émission bokoye ba vignette eza na combien permis de conduire eza na combien assurance eza na combien et puis contrôle technique eza na combien wana koyebisa bino na suka ya émission donc restez toujours branchés dans tozaka awa to la sabino donc naza na katikati ya boulevard Lumumba et puis na simalanga ba mituka oyo ekendaka bongo na district ya Moamba to pe ba likolo kuna na loboko na ngai ya mwasi naza na wana bozomona bongo la commune ya Masina wana commune ya Masina et na loboko na ngai mobali eza bongo commune ya Njili et na sima ya ndeko Jose Mungu toza bongo nzela oyo tekendaka bongo aéroport international ya Kinshasa donc voilà bozomona mituka eza pena ya kotanga sans plus tarder osola pena ba chauffeur to laksa bino rouler tozotambola pena tokolongo awa tina suka ndenge misala merci restez toujours branchés. Et bien voilà, donc bino bozomona comment population bazo tambola vraiment makolo les lots transport eza bongo na donc tout le difficulté transport eza makasi lelo zangi bambongo te na ba poche na bango mais ba tambola makolo parce que ba transport est salité donc salité na décision au gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa et zwaki makama o itali bongo ba kumbi mituka faut que za bongo na permis de conduire faut que so assurance faut que za na vignette et puis il faut que les capé bongo na contrôle technique faut que la contrôle technique d'autre part contrôle technique c'est bien parce que ba mituka misu c'est tambolaka au moins apena ba minda ezate mais beaucoup mona kaka misike botala kuna ndenge cause ja accident bato ba koyi accident yango na ngambo wana accident salami kwa nini ba chauffeur pe kotambola pe na baloyenge yango bazo ba pe il faut que les capé bongo na contrôle technique ba kumi tuka pe faut ba pe ndenge ya kumba mutuka c'est très important et surtout ba 3 pneus ba moteur ba 3 pneus oyo en tout cas bazo kende ba mangu moko ya kosala na kutute et alors kotala siko koyeba pe kolakisa na population congolaise que non surtout kinois toyeba ndenge nini ba chauffeur koza pena ba biloko wana eza vraiment important makasi eza pena kosunga parce que tant zo le kala contrôle technique topé aux a permis de conduire vignette et tout mamwanya sona basengi okotambola pena kitoko makasi eza pena malamingi. Merci beaucoup, restez toujours branchés. Merci. Yakolobizate mingi yakolobizate
ya biso yango oyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo. Voilà chers amis téléspectateurs nel ben na bino awa mingi vraiment toza na ville province ya Kinshasa précisément na district ya Tchangu parce que Tchangu ne esimbi ba district ebele soki ba chauffeur ami tuka bana moto ba biki ba osala te ba baza pe na ville kuna ba kokemba parce que Tchangu ne est trop populaire. Mbote papa? Oui, Mbote Ndebo. Comment on va? Kombo Elvis Bizala. Papa Elvis Bizala, tout le monde est nzela circulation nene. Circulation, ils ont passé quand nous avons un chauffeur rebelle par rapport à l'exigence au bâti de Bisso dans nzela et pas l'état de la mort. Qui c'est Bisso biloko rebelle to ko bambala moko pour tous en janvier awa mbongo pesa passer ba sengi Bisso to changer ba plaque net Bisso les aboyi ana moto asika mais ba Bisso il faut y a sur la plaque mususu bango zo pesa Bisso likolo ngo pe lisusu ba tili Bisso ba permis de conduire permis wana ba on a pris mongo ils ont trop exagéré puis mongo zo ko ke mutu nyonso a ko kosomba te Bisso senga pas l'état ba normal chez ana ngo malamu ya mabete mais kasi asunga Bisso ba prix oya che ako ko balancer ba prix wana aider Bisso pe to ko kosomba ba permis wana pour ça msala bande ko belé ba ko bango bimate par rapport kaka ya avec chance au bâti na nzela et maintenant yelo ko to mono na nzela ngo bike ozana moto na sika ba document na nyoso wana yo ozana ngo bon net na ministre oyo et là on va senga biso ba sengi biso na permis de conduire tous na plaque ko ba ministre sika oui permis ezali kaka plaque wana ndé moyen na sombe pour la sombe na moto ba somba da plaque après une semaine bazo ba photo somba ba plaque sika parce qu'on a habité une plaque on a la sombe là qui na moto na ko ka to na sala ndé et maintenant décision oyo gouvernement provincial ya ville Kinshasa zwaki et pour na ba document wana ibine bo bana moto bo tembo so mara bona deux documents bo so faut avoir permis de conduire et puis faut changer plaque ya sika décision wana ezama beto malamu précision wana ezana ngo mabete et loko zo pesa biso pas ça va prix au bango ba chez biso ba prix est très exagéré pour déjà la permis de conduire tant OK na ba $52 wana peso que kuna na centre pour ça ça permis ba weso ba formulaire faut pesa boy donc au moins que o le kala mbongo bango ba chez la prix ya permis o comme na faire à $80 $90 ka pose permis donc ils a trop exagéré ba meka ko modifier côté wana kuna et ils a malamu bongo bande ko mbala moka bazuka décision que non ba crever ba salate ozomo te que bo PCP population passe ko tambola makolo bon bango pe ba PCP passe pour l'état congolais PCP passe pour la nini ah tout sur les galabata va fait si ba tous ba yebi difficulté za na minute oyo za janvier mbala moko chez biso mbeko pas de minute donc il faut PCP temps a PCP temps ya ko somba biloko wana ndenga PCP mbeko na janvier atati février to somba ka somba février on sa contrôle na ye ya ko PCP mbeko mbala moko na ko chamba ba agent de l'ordre dans zelat ba kangaka ko mo teke moyen ko sala ezate yango mbande ko bele ba ko bango bimate ba vandi bango bandako la décision mais vous avez déjà informé avant. Bon, décision de informé avant d'être gouverneur de la ville de Landa qui est à celle qui sorti naïe, je pense que c'est la semaine passée semaine passée. Je pense que c'est qui vendredi au jeudi. Là c'est là qui sorti naïe, il faut battre agents mais ça 3000 agents. Donc 3000 agents c'est la bisoana. Et ça peut aider biso ba wana kanga biso kaka. Yana on a tracasserie ba biso na nzela parmi autres zakana ngo ndaxi sur 3000 tracasseries. Oui, il y a pour nous déranger biso côté on a mais modifier. Après c'est biso ngonga to za temps ya kosomba biloko ya chez biso ba kitisa biso pe ba prix et ko aider biso pour na kosomba. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Donc, Nazakara toujours na boulevard Lumumba, sur la penana, baïke, bokindenge, yemoko chauffeur, outikoloba, le chauffeur Mokumbi moto, outikoloba. Donc, nesi bango il faut pas changer sur la plaque. À somba moto ya sika, ils ont la plaque déjà sika, mais il faut changer yango. Et à la peine permis de conduire, oui, permis de conduire c'est très important. Mais bazo le kaka, côté la côté talibongo, mon solo vraiment, oui nango. Eza bongo élevé makasi donc pesa pena likolo makasi et yango ba chauffeur ba limité surtout ba kumbi motuka en tout cas bango ne vraiment pas pena ndako parce que assurance vinette tonton technique et puis na permis de conduire donc $520 wana tambo na yo kitoko banino pela ko tambola to éviter et ko suka wa to zaraka merci.
Mbote papa. Mbote ba. Tout le monde en nzela awa yo zo mema na population kitoko. Na mema ba kitoko. Na mema ba kitoko vraiment kitoko. Mais mambo bango ba komo ça ba bisa to sala o nde ezala raté. Ba senga biso nini. Ba senga biso to za carte rose na permis na ba kamunyo se to komo senga biso. Donc ele ke la biso moko nanu. Ba komo ti bo ba no to tamba tsa ba ka de loyer na nzela. Donc comment ça se bleu belé za la raté. Mutamota ko za na permettre. Mutamota ko za na permettre mutamota ko ko tanini. Ako tanini te. Mutamota ko za na permettre ma mozo ba yango za des chauffeurs. Moto ko za na permettre. Biso depuis que to bana musa moto na to ga ma permis na moto te. Pona ngai. Comment est-ce que permis za la rage pona mutamoto? Kasi, da pona mutamoto. Et ça bien na chauffeur, il faut avoir un permis de conduire. Parce que attends d'abord, parce que solo longo na moto lobo comme na mutuka. Vrai ou faux? Ben, il faut avoir un permis de conduire, c'est très important. Le permis na moto na nga na kumba na mutuka te. Pour permis na mutuka na moto da différent, ande moté. Batu na nga décision na siko mo na mboka. Yo mo na ngone décision au gouvernement provincial azui. Au mo na mabeto malam. Na mona mabe. Pona ngai, pona nga bapona eloko moko. Bapona eloko moko. To sati mikanda, to sati permis. Bapona eloko moko. O ba ko tikela bisoto to somba. Entre permis be mikanda. Si vous avez permis, vous avez mikanda. Si vous avez mikanda, vous avez permis. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Naso na mboka. Naso na mboka donc yike. Naso na chauffeur parce que le les a bon journée na bango. Mbote papa. Mbote papa. Comment est papa? Jonas. Papa Jonas avant de boy. Papa na Changara na Masina. Chango moi na Masina donc Chine populaire. Papa Jonas, yo posa chauffeur à deux pneus moto. Un chauffeur à deux pneus. OK. Yo ça a permis de conduire na yo? Ça a permis de conduire parce que ça devoir y a chauffeur faut qu'on en a. Parce que jamais qu'on conduit dans le boulevard ça a permis de conduire ça malade. Un vrai chauffeur a permis de conduire. Maintenant, bande commission sur la sommité et puis baso condamné gouvernement provincial. Si tu n'es papa Nabiso Daniel Bumba Lubaki, alors que non, il faut tous aller vraiment on a permis de conduire, il faut que ça ait mikanda et transport, voilà vous savez normal. Mais mission sur la sommité mais baso condamné l'État. Là ça nous sommes là on est. Bon, on a pas mission sur la permis de conduire, conseil gratuit on appelle ça bango. Il faut que ça ait permis de conduire parce que dans assurance dans mon chauffeur. De souhaiter accidenté parce que ça est volontaire, Robi Maboué. Tout mais permis de conduire de défendre en tant que chauffeur parce que quand on a monté. Mais pour un document, parce que un document, le contrôle technique parce qu'en général, il ne faut pas contrôler. La moto, monsieur, je commettre Barcelone parce que non, tu es passé dans le contrôle technique. La moto, frein, qui n'ont pas été, clactueux, moteur, on va réviser plusieurs fois, mais ça m'a lamté. Côté vignette, côté document transport. Si Babou est sur un document transport, c'est parce que maison communale, Bougoumestre a monté un document transport pour un bon on a atteint la poche. Non pas qu'il y ait un trésor public et servi Bissot. Donc Bissot dit que ça m'a permis de conduire, que ça m'a document transport, que ça contrôle technique vignette. C'est ça m'a bête pour na bolam na Bissot. Bon on est dans l'état. Mais à quoi sert bon on a et que na poche na bango totalement na mauvaises conditions, ba munda grâce publique et pélarate. Boulevard Bazelou, okuma na ba norme te, banzela mabulu to botami toko la letebika nzela mako za na chango. Ko bana maluku ti po matezera nzela mako bambongo wana ekoko servir biso. Batonga banzela parce que ça bambongo na biso et to somba. Permis de continuer rebelle batonda na kata na kesa l'état. Mbongo wana ke na poche Daniel Bumba to ke na poche ministre. To ke na po na trésor public. Sur le trésor public, oula malamu, eux qui permettent que biso batonga biso banzela ko servir biso ba chauffeur de circuler à l'aise. OK, en tout cas moi namboka félicitations à intervention na yo. Décision ezama bête. Et très important ngo tikoloba. Faut que ça nango boko tsaka mbongo mais mabeka ke no bozo ko mbongo et si ezo kende bozo yebate. Mabeka nde bomona ka ngwana. De bongo bandeko baza teti o babi ke no ba ko somba permis te ba ko somba mikanda te mais ba ko bula. Conseil européen bango. Bon, pour la conseiller, on a permis de faire un candidat. Parce que quand on sali bango, to sombi quittance pendant 5 ans. Mais en réalité, on a quittance à stationnement et que nous avons poche à battre belé. Bon, l'État est bien monté. Parce que est-ce qu'il y a un courage à recevoir un document tandis que mon quittance c'est mon anaté. Ce moment à quitter c'est mon anaté quand il repère sa volonté. Tout ce document, tout ce billet parce que mon à la prochaine fois et ça m'a ramaquito.
tant que mbongo to somma remona na raté ba misu ba sik ba somma te conseil gratuit car ba mega somma to éviter la prochaine fois surtout sommi ba to ngabiso banzela musu pour circuler na ndenge malam. Merci beaucoup Mote mon mboka. Oui, moi merci. Comment est papa? Na comment na gloire mabila. Mabula bula kanzelani. Na bula poilu na buli pe boulevard. Kota pe ville. Na ville na koma kamer babandaki mwa ba makambo wana nde tolembisaki kokoma. Makamni babandaki. Makambo ya kokanga biso donc tozobula susu na kimia te. Donc soki tozobula makambo mosu pe bazokangela biso pe sens nango peza te. Même bataka série moko inutile ko contrôler biso ba makambo moko kete to somba biloko boso to sombi après so bakangelo su makambo na ba olandela te mamo bakangyo kaka ke ba peso facture ya mongo donc tozo souffrir makasi avant no moni ezo permettre biso ke to kota lisusu ville te. OK, merci wana pe so za mikanda te wana kota ville te. Donc za obula na makadam non? Et vous avez permis de conduire? Oui, na minute moni po na permis eloko toloba kete to somba na no permis na minute te parce que au moni mikanda ne to bandenge to bandaki ko somba liboso. Tozo somba mikanda ba nini ba kitasi wana yo surtout so si to somba donc contrôle ya malonga pa na biso na ba biloko wana ezalaki lisusu te. So to sombi après même ne to ko ba tracé ne bazo sala wana. So ba kanyi moto ba tu na susu mikanda te. Au moni ba kanyi ba moko facture po na mbongo. Ba tu na susu te bo pesa o bo sala boite. Donc ndenge zana tozo souffrir. Si makamana wana biso belé tozo ai décision que ba document na minute to somba ngo lisusu te. Mais ngana moni ka ke to kichaka mo mutema to landela ka ko somba ngo ndenge ni te to zalo nord de simba makambo wana. Oui, merci à mon mboka. Il faut que l'on l'appelle kanda qui na to ko somba ngo to somba ngo te. Bazala likolo a mibe côté. Moni ndengo zobula boye yo mona ndo ba faut battre molimo na yo. Ozo me pe milima bato. Alors faut ala en ordre parce que le loko sala accident boye pas na souhaité te hein na vite ko sala mabila. Le loko sala ngo mutu moko akei mais so za ba mikanda na tout complet au moins te ke wana ko sauver. Mais tango tambola ka bon taba boye ndenge le côté lingala balobaka. Tango tambola ka boye ko sa pena mabe makasi. Il faut d'abord ko za permis de conduire et puis mikanda exact il faut ko za nango ba document ba transport wana il faut ko za nango c'est très important. Wana za pena important makasi conseil la pêche te ke mwana mboka wana en tout cas courage faut ko luka mbongo ko somba bongo permis de conduire. Voilà donc l'autre appel voilà chers amis téléspectateurs donc le Mumba ya bana moto yo un grand merci le Mumba ya bana moto vraiment tozo sola na ye car ndenge ezalaka mais non linga belo boko ezalaka likolo ka ndenge wana ya signe moko symbolique mote papa mote monsieur le journaliste comment est papa Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba. Vous avez conducteur à moto à deux pneus? Oui, nous avons conducteur à moto à deux pneus. Et nous avons dit que Patrice Emery Lumumba, nous avons dit que nous vraiment boulevard ya Noïna Lumumba, Monio, décision au gouvernement provincial, il y a ville qui Kinshasa et Zui pour un document et tant que Marope à moi na Mboka, au moins on est. Bon, biso toza ba rebelle te. Toza bana mboka. Biso tozo respecter mokonzi ya mboka na ba travailleur na ye. Biso toza banani. To boya ye. Biso toza sima na ye. Il fallait apesa biso moi temps puisque ça fait biso tomoye ba kenon mboka nyonso etambolaka na logique na mibeko tango ye abimisi mikanda kenon tosomba boy il faut te respecter yango mais apesa biso moi temps biso toyeba kenon na février nde mutu nyonso a se combattre pona kosomba ba document oyo ye kenon biso pe bato ya moto ya deux pneus tosomba vignette ba contrôle technique biso na tokutana na yango te eza likambo moko oyo ye pe apesa biso mwata toza na ye tokoki ko se poser te ndenge naza boye naza na ba permis nanga mais pona mikanda nanu na yo kite ke no bese bimi boye mais bakomi ko tia biso mal à l'aise carabino déjà bakomi ko kanga biso bese na limité Bitabe Pascal nini 16e mairie 14e mairie rond-point Ngaba partout quand vous partez n'importe quel endroit okutani na yo boye bazuyo
oko se certifié te moyen ko certifié ezate oza que non déjà okotina mai moyen obima ezate il faut opesa mbongo oyo bango pe bakosenga c'est ça mettre les journalistes et loko biso tozo senga yo nazana bato ebele balobaka que non la vie c'est une personne mais biso ba jeune boye soki que non lelo to komi bato moko ya mabe ya bongo omona que non mboke kokufa misala ezate yango ozomona toza ba desisi ba gradué ba licencié baza mais misala ya kosala ezate yango ozomona muto asombi moto azui na contrat mais tokota na nzela tokomi na biso mal à l'aise c'est pour cette raison tozo senga mokonzi ya mboka apesa biso mwa temps na ministre ya transport apesa biso mwa temps gouverneur tokoki ko se poser na été biso toza ba rebelle toza bana na ye biso nde azokonza tokoki kozala na ye ke non lelo tokoki koloba boye te lelo tokoki koloba boye te mais lelo totelemi tozosenga ye matondo mingi apesa biso mwa temps na janvier ayeba ndenge ya kocontrôler biso. Merci beaucoup. Merci Lumumba, Patrice Emery Lumumba avec toka bwana yo conseil nyoko pesa bayike na yo tope ba collègue ozazana na bango ba boy kosoma bongo permis tala pena caméra na geste ya Lumumba lancer pena message mo clé ba bayike na ba telemi nzinga na oui bayike na ngai batata biso nde tozokisimba mboka eloko na koyebisa bino keno soki mukanda ebimi sala effort osomba yango moto akoki kotambola likolo ya mibeko azate faut to respecter yango kosomba permis eza kutu avantage na yo moko pendant 5 ans kosomba yango lisusu te totalaka ata mikanda onde bango baoloba il faut tosomba yango soki babimisi keno place tele nde baosteka yango il faut tosomba yango bapri likolo eleki nde bato baoloba mais eloko na kosenga bango bayaka na nini na quittance tango baobimisa biso quittance wana biso toza na arrêté mais tozosomba baquittance wana arrêt ezate mais baquittance wana hotelemi baye bakangi yo keno mauvais stationnement boye makambo ebele yango nde tozosenga epa mokonzi akitisa biso mwa quittance baige nyonso tosomba mikanda c'est ça. Merci beaucoup. Là c'était Patrice Emery Lumumba ya bana moto en tout cas merci. Alors c'est un message moko est vraiment très capital et il faut qu'on ait un document mais babikaka il faut qu'on quitte vraiment prix équitanassé et puis bon ça va rendre nous temps parce que ndenge ba chauffeur ba salité boye population de bazotambola makolo makolo lelo na kin 4 quand ya ki ba famille comment que non comment on y a la bateau du jour obimi odame obimi te okoliate en tout cas il ko za passe le rejeté mbungu to comme appena entrée ya eucalyptus kuna total la circulation ndenge nini bana mboka bazotambola. Merci, restez toujours branchés juste après. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs de Robino, vous avez awa ezalaka vraiment bouchon makasi donc awa ezalaka pena bouchon entre ezalaka mituka awa uti Sainte-Thérèse soit que ville à côté awa na entrée oyo ke pene ya kin marché ezalaka pena bouchon mais lelo bomona bongo eza vide et puis tozomona batebele babimaki mais comme déjà kozonga bakomosonga kwa nini transport exact donc transport pasi yango moni bongo bato batambola makolo bato bakomi kozonga na bango bandaku nde alobaka ezala ba famille mususu balia la bateau du jour donc lelo déjà j'ai que déjà mabe bon débiter ce qui lobby mardi j'ai kozala ndenge nini ndenge bayike babikaka que non oui décision ezana ngo mabe teza pena malamu c'est très important il faut mituke les gabons ba contrôle technique il faut ba mituke za bonne assurance et puis ba chauffeur faut ba permis de conduire c'est très important mais au bango bazo déclarer ça montant donc montant ils appellent trop élevé et puis koyoke la bango mawa ko pesa bango pétant et ko zoaka ka décision malamu boté et ko pesa bango na temps d'abord ba bandeni ya ko se préparer tin ba mois prochaine et vous allez malin mais bah comme kaka boye bah bimisi bango 3000 agents na nzela et pour na ko kanga bongo ba chauffeur bazala ba permis de conduire te ba bazala ba vignette te ba bazala ba assurance te et puis
bami tuka opele kaki bango ba contrôle technique et bango nde bazo tia bango pena maboko alors soki ezali ki ba pesa ki bango moi temps peut-être banga ki ba sala mo mena ko beta pesa te na ba chauffeur il faut que ça ba biloko wana il faut que zala nango c'est très important il faut que zala nango botala lo pena kebi changu na biso ndenge zala awa botala bino moko vide donc vite vraiment en bouteille il a été l'accès ba bitu déjà te tout le monde a transport moko personnel taxi personnel bango ne ba okende bango misala et puis na ba DC7 moko bango ba sepel si tu bango lokwa ba linga ba demi terrain bango ne bena baza ko sepela ndeko je suis mungu to progresser sur ko ma bongo na première entrée à quartier 1 eucalyptus voilà et kota la paix comment circulation se rouler pour entrer Julie na Massina merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, Néal Ben Abino, dans le rebond vers boulevard Lumumba, pardon, vers entrée à Kimbuta. Et maintenant, on a première entrée à quartier 1. Donc, première entrée à Moyo, qui n'a pas Sainte-Thérèse, qui n'a pas Sekoma, fait pour la mystique à Fourmipe, Congo central. Ah ouais, si vous avez des Arabongo, eucalyptus, donc les Arabongo eucalyptus, mais à la carte, il y a organisation. Et comme on appelle ma magasin et tu consors là, en tout cas ma compagnie. Et bon, alors, bilan boebi awa, ils allaient rappeler au plus moi pour vraiment awa, ils allaient rappeler pas si ma casse n'a pas tel bon bouchon, mais le lot, ils allaient vraiment côté ma petit, ma côté pépé n'a pas piqué, ma petit pépé, ma côté miqué, ballon pépé, pas parce qu'un bouteille vraiment exalté. Alors, population basole la caca. Nandenge prix est vraiment pardon ba chauffeur azole la prix est vraiment likolo makasi est vraiment très élevé alors ba sengi ce qui moyen kozala koyeba bongo kolandela bango pena ko kitape ba prix les apena mala mingi mais ils appellent bien la biso en tout cas ba chauffeur faut kozala on a lombango parce que mbongo wana yango soki koti bongo na trésor public et yango pe ko sunga biso ko sala bongo ba nzela parce que tous les banzela exact tu consommes en belé alors ceux qui ont mis ba document na et que ça pena malamu mingi na le ben abino vinette eza bongo na $70 et puis permis de conduire eza bongo na $120 contrôle technique eza na $80 assurance $294 alors pour tambola malamu il faut avoir $565 donc bamikana nyonso sombi yango esali $565 wana okotambola na opena tosa yo alors bamoni ke na monta oyo eza très élevé mais eza bongo ezosunga mpe mpona kosala bongo misala mpona kosala misala en tout cas kutya mpona bachauffeur oyo bazwi mwa likanisi koyoka mwa mawa ya kosunga population kolongola bango atala baporte ya mapango na bango ti boso esili boso bakobeta mwa makolo kotoko bakokende kuna nzambe akosunga bango bakozwa mpe mwa transport esika bakokende eza malamu naza pena intervention bandeko baotambola bandeko babimaki kaka ndenge ezalaka mbote papa toza bien comment naye papa komo nanga Espérant Kazadi papa Espérant Kazadi uti eboni nauti na njili brasserie uti njili brasserie oyendeni transport ça va oui transport eza nango bien nauti kuna na transport bayebaki ntinga awa na re debakisusko destination eza okende tua destination nanga nazokende Limete na 12e rue okende 12e rue transport omona ndeni donc ça va kozwa na facile oui circulation namoni ezali nga mpe naza motard mais nazwaki déjà barenseignement ke lelo contrôle ekozala makasi alors nabangi nanga kobima nde nazokende na nini kuna mpo nakende otraité permis de conduire donc yo fandi no pena lelo au chemin na yo te mais au fandi pour que au document ozala en ordre c'est ça oui bongo bandeko bosaki teti babiki to kosomba permis te toza ba rwandais te toza bana ya mboka conseil européen bango take mota bon conseil nga nazopesa bango eza que bango baza na posa ya mboka ezwa développement alors mboka tango ezo développer il faut que ezala pe na ba norme mboka sa norme sa mibeko mboka ekotambola bien te alors soki mboka eza na ba norme eza na ba mibeko wana nde mboka ekotambola bien makambo pe évolution pe ekozala bien alors nazopesa bango conseil ba respecter mibeko nyonso ya chef de l'état ba respecter mibeko ya gouvernement parce que
mboka sans norme sans mibeko eza mboka ya kokufa soki tozo respecter te donc tozo boma mboka na biso soki tozo sepela na ba pays étranger je pense que bazalaka en ordre en tout et pour tout yo permis olingi kosomba te ba document ba autorisation ya transport olingi kosomba te donc olingi ozala libre obanda osala na yo transport ozo bénéficier pour na intérêt propre na yo intérêt personnel na yo ce n'est pas mieux nazo conseiller bango batika désordre ba s'améliorer bazala bien ba respecter ba mibeko nyonso to ya mboka. Merci beaucoup. Voilà, ça y est, bon intervention ya moi Mboka. Journée malamu. En tout cas, babi to sabato sa opération to sabato sa uti bon pa yemoko gouverneur provincial ya ville Kinshasa papa nga Daniel Bumba Lubaki. En tout cas, coup de chapeau koto zali mais koyoke la bana Mboka moi wa de obligé Mboka biso congolais do tambola. Pose à la document il faut avoir $595. 565 $. En tout cas, là, vraiment, ils ont fait ça pena moi passi, ils ont fait ça pena baramboka moi passi. Abi ceux qui va quitter c'est puis qu'on fait ça bango pétant, on nous carrément malembe et qu'on ça la pena malamingue. Restez toujours branchés. Opération Tosabato Sayo. Et là, va chauffeur. Avant d'avoir un palais, et puis qui va te encore bien gâter mais va ni pena. Avant d'avoir palais, total de ce. Tinasuka. Yakolobizati, mingi yakolobizati. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yo kimiso emoni. Donc voilà, bon mon niveau boulevard est vraiment vide, donc est vraiment vide et puis ceux qui va chauffeur ba décision ya ko va na ndaku alors tosenga pena na l'état il faut ebima vraiment ndesi boy tozomona transco ya kotanga transco ya moko ya ko moni bongo population ba otambola vraiment makolo ba otambola pena makolo bazo souffrir makasi parce que transco ça ya kokote mais soki ndenge ba chauffeur bazo ki bongo décision ya ko vana bongo na ndaku ba transport en commun de bazo décision ko vana bongo na ndaku alors soki l'état a municipal ba mitu pas vraiment pour la transco et cause apena malheur mingi mais transco ils a vraiment mingi ils a pena trotté hein ils a trotté vraiment dans la circulation ils ont besoin de boulevard ils a vraiment vide mais quatre coins et tout ça mon bon ba tepé la police pour la sécurité parce que ba chauffeur baba qui no ba ko beta bongo ba gens gouvernement provincial la ville province à Kinshasa ba taki bongo na nzela et 3000 agents hein 3000 agents papa la biso Daniel Bumba Lubaki baki atia bongo na nzela pour na kosala bongo contrôle mayo etali bongo permis assurance et puis finance na contrôle technique alors balabaki ba ko beta bango na nzela ba ko beta bango to mo bona 4 coins bozo na bongo la police donc population baza bongo na bubangité baza bongo na bubangité ezaka pona ko sécuriser pona ko sécuriser ba kimia ezala vraiment na ville province ya Kinshasa et partout na mboka na biso Congo donc parce que la police ça va là pona ko battre la population na bien aye alors ya bomoni bongo bazala ba quoi ba vani vraiment pona ko landela bongo situation o ezoleka bongo mokola lelo lundi le 26 janvier 2026 awa na ville province ya Kinshasa 4 quoi ya Kinshasa tout cas ba chauffeur ba bongo mokano ya
parler mais population baza na pasi parce que bango ne batambolaka vraiment bango ne batambolaka bazotambola pena makolo nzela ba transport ezate baza la bongo na ba mongo na bango ezali mais transport nde ezate ya bomoni bongo population bazotambola makolo pasi pe kaka eza bana ya kelasi oyo balongwa bongo na district ya Mwamba bazoya kotanga na district ya Changu to pe bao bazonga bongo lukunga bazokende funa to pe bao bazolonga bongo Changu bazokende bongo Mwamba. En tout cas, les gens qui sont là, ils vont batanga musique, mais ils batanga bon nzinga environnement. Aux environs, pardon, on est bakélasi, mais ils batanga na d'ici mususu, bangonde moto, bavandi bongo na ba palais. En tout cas, les locaux ils ont fait ça pena pas si makasi. Total d'abord, total dans le lobby, nous avons mardi le 27 circulation totale à peine circulation mitugango. Et que ça la mène au ça fait conseil côté ya ba kumbi en tout cas il faut que ça bon on permis hein faut que ça a permis de conduire faut que ça la ba document na nyonso wana et que ça pena malo mingi parce que ça bien na biso nyonso et que ça la pena bien surtout assurance le loko ko ça la bongo accident mutu ka loso ça na assurance de sona ça ya ngote ba ko futa ngo comment parce que yo oso yo ba matoye yoki miswe moni ninga kolobezati otemezate moi misale monani ninga kolobezati uti musika essentiel to komi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemezate moi misale monani ninga kolobezati outi mosika essentiel tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemezate moi misale monani ninga kolobezati outi mosika essentiel tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati. Chers amis téléspectateurs, comme na suka ya émission Nabiso, on a commencé avec mon collègue le 26 janvier 2026, comme déjà 9h30 heure de Kinshasa. Alors, bon niveau to tambolé bon pour voir parce que pour l'Axabino comment circulation ya bami tuka izo circuler na mokola lelo banda uta oyo gouvernement provincial ya ville Kinshasa bazo kongo décision na makambo tali document lokola que ba chauffeur baza ba document lokola vinette les anami tuka permis de conduire et puis contrôle technique maman na assurance ce que zali wana nde okotambola na yo na ndenge longo bani opération tout ça ba tout ça yo donc ba document na ça fait que $565 là aussi ba document na tout alors ba chauffeur ba déclarer vraiment que non ba montant wana eza vraiment likolo makasi s'occuper ko que la bango ma ko kitisa et puis ko pesa bango moi temps en attendant ba luka malembe kino ba ekokoka ba tiba somba ba document na ko ça vraiment malheureusement conseil pour le chauffeur il faut avoir permis de conduire surtout assurance il faut que vous en parce que les gens qui ont accident son assurance est en fout à mutu et puis il y a mutu ok peut perdre ok peut makala ceux qui peut bomi bateau ok prison puis ceux qui peut ok il y a mon ok bani no deni ok bon mais ceux qui ont en assurance en tout cas
société à sonance que je bon en charge à 100% te mais ba ko en charge kaka ndenge za la puis ko somba mikandana ezape malamu na biso moko bana mboka kotonga bongo banzela marmuyo etalimingi banzela parce que mongo temps ozokota na trésor public eza vraiment malamu mingi pe ko beta PCT na ba agent o ba tie bongo na nzela koyeba tracasserie za pena mabe tracasserie za malamu mingi te tozomona lelo ba roulage ba policier ba agent ya transport bazo tracasser vraiment na ndenge mabe côté na pena faut ko lembisa côté faut ko lembisa parce que bazaba na mboka tant asali mwambeba bende mupanzi osolisie oteye alors zongo c'est sur nzela ke ko benda ka ba façon moko boy wana eza pena malamu mingi te yo moni mingi to maki awa mokula lelo Toi, Solana, chauffeur, topé bana mboka, moni bongo ba déclaration, donc ba déclaration, ba chauffeur ni ba déclarer et puis bana mboka, t'as les population de Bata pour la makolo. Et ça vraiment malamu mingi. Alors ceux qui ba biloko wana tout ezala ki nango, elingaki ezala beauté le mambo tebele, ba vana ba parler, ba pareil belé ba bimité, bana kela so batanga bona ba district mususu et puis ba bimité parce que transport exacté. En tout cas, un grand merci à mon équipe technique donc la Sima Caméra. Na zalaki bongo na ingénieur José Mungu mwana changu mwana mukina ba bongo na belé grand merci pour cette belle image et grand merci aussi na ba tunyos o ba autour la biso en tout cas ba j'aime na bino ba commentaire il faut liker il faut s'abonner massivement que tina cloche de notification comme ça au monde bongo ba émission kitoko banda ko komela yo et puis tous na page TikTok ya biso ya podcast donc continuez à s'abonner massivement et vous appelez malami quant à votre humble serviteur Watakin Fekate le lion de la presse congolaise qui m'appelle Mbangu ko pesa ba mote belé pa ya mon sponsor pour mon frère Charlie Wayungu ya Mama Coco Matatima 001 héros d'Alambe un grand merci aussi à mon frère que j'aime beaucoup pasteur Nabiso Penal Bota mon frère Derle Mitivova un grand merci à vous un grand merci aussi à ma grande sœur Clarisse sœur Lananzele l'île nous s'appelle Mazanga Manda un grand merci à mon beau frère que j'aime beaucoup mon frère Jérémy un grand merci à vous et un grand merci aussi à Maman Marie-Claire Mwanga, Mwana Loa Dallas, Tongo de France. Un grand merci à mon papa Simon Foka, Stati à Paris. Il y a Maman Cécile, ma sang Molong, Oma Ebike sur la terre. Un grand merci à mon frère Trésor Lutonadio, l'homme à 500 000 valises à Bilamba. Il y a Maman Laetitia Kandolo, famille Kandolo, na Pesino Bambota. Un grand merci aussi à famille Longo, un grand merci à famille Dombele, un grand merci à famille Lutonadio, un grand merci à famille Mbituvova, un grand merci à famille Kimona. En tout cas, un grand merci à vous, soutien à Bino, conseil à Bino. En tout cas, et là, on a vraiment des commentaires, quinoise, tout le monde a vraiment des commentaires. Est-ce que la décision du gouverneur a dit, et ça m'a fait tout mal. La ligne beaucoup de commentaires et que ça malam. Restez toujours branchés sur votre chaîne. Il y a ce podcast. En tout cas, on a confiance au besoin de service. Et ça biso pena malam. Commentaire nabino, j'aime nabino, pour liker, partage nabino. Et puis suivant quand la paix émission et bandeli tinasuka. Et ça vraiment malam. Merci beaucoup. Restez toujours branchés. À la prochaine occasion ou à la prochaine numéro. Ce qui est sous ma scie à Zongité. Watakin Fekate à Kozonga Nabino. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika towuti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela
matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti